qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train d'arriver. Un gouvernement à Sika, Oezoya. Voilà, confirmation en Zambie. Confirmation, donc, à 100 fois. Félix, c'est terminé. Là, il ne faut pas du tout imaginer que ces messieurs-là, ils vont encore renouveler son mandat. Non, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est le temps de Dieu. Politique, moi, non, Alexandre Ebele, il y a la politique. Il y a surtout. On a maman là que ça. Moi je vois. Depuis na lobaka wana, non na lobi le soutien confirmé kaka, on a lobaka liboso. Parce que Dieu parle, mais ce n'est pas dans le désordre. Nous avons lobaka lobby non de la monaka et pas ça dans Zambie ça se passe pas comme ça. Quand Dieu m'avait dit, ils vont arriver de Corneille Monsieur Nanga, son excellence, AFCM 23, bon comme à Kinshasa. L'homme prudent voit le mal de loin. Kinshasa. Nzamba go laksa yo ta pona président Félix Tshisekedi te. Nzamba fa lakso ka. Pona Félix Sasani. Te mena lo bat nzamba ngo do nzamba go laksa. Pas mon président mboka na biso nzamba go laksa. Il faut bien préciser président sortant. Aza mokonzi mboka ya RDC Mobimba te. A gouverneur a Goma te, Bukavu te. Omoni na ba ville mususu na po ezo ko ya ko wana au gouverneur ngote. Donc aza président moko sortant. Parce que mboka na biso nous avons besoin d'avoir la paix, sécurité, makambeze belé à ça réfère. Babi na moment où batunyo se faut bazala derrière le président de la République. Et non. En tout cas, au boyang. Non, Mikolo Nyon surtout, il faut battre la derrière ASC 123. L'homme prudent voit le mal de loin. Afingi ba militaire ne ba clochard. Afingi bango baza ba clochard. Ah bon? Alobi tangayaki azui kibokonzi akutaki armée moko ya ba clochard. Donc yo kuti armée ba clochard, ça fait déjà 7 ans qu'il est azaki. Et qu'est-ce qu'il a fait à celle de l'autre côté? Donc yo za mokonzi, au côté armée za bienté, au bongi cité, au baby si les choses. Na mona kandeti muto président na biso, je pense que il faut que tala est bien mentalement. Moi je pense que à cause on a pas problème. Oh. Est-ce que Kala vraiment tant Azali qui na Belgique, Azali ko soit Azali ko foot a été pour en tant qu'handicapé? Pardon, non, tout cela bien. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que comportement naïe, azana comportement, il y a un azana trouble du comportement et de la personnalité. Bilobela. Tous les sorties naïe ezalakaka bilobela. Tous les sorties naïe ezalakaka bakamoko ezana tina te. Wala zobela tous les sorties médiatiques naïe. Azan mutu moko lelo azana lobi azana a changeaka à tout moment. Mais est-ce que telle akabe émission naïe est-ce que telle ba sortie médiatique naïe avant est-ce que azalaka na bato bakoko conseiller yé? Est-ce que azana ba conseiller spirituel? Est-ce que azana bato bakoiko orienter yé un présent de la azana bango? Mais bazo ça le côté. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah oui, non, moi c'est caté. Oh, moi c'est caté. Non. Non, c'est caté. Non, mutaza mo c'est caté. Mokilaza ba fozaka moi la mukie ozana ba 8 ans, 9 ans, 10 ans. Na âge nanga na cause mo c'est caté, ça va pas non? C'est que ça. Non, qui mo c'est que beba kala. Beba kala. Oh, moi j'ai été éduquée par mes parents, j'ai pas trop connu les histoires comme ça, Bonzambé Pesalaki, mais quand tu grandis, moi c'est là, même si j'ai pas n'habité, que tu peux aller aujourd'hui au lycée, tu peux connaître des amis, tu peux connaître les copains, ça commence comme ça. Au lycée, université, c'est là que tu commences un peu à connaître les amis. C'est là que non. Après, quand tu te vocalises sur une personne, vous avez peut-être des projets de mariage, tu y vas. Ah, baby, c'est pas Kimi. Après, non. Que je n'accepte pas les âneries. Les âneries. Je n'accepte pas n'importe quoi. L'homme prudent voit le mal de loin.
Exactement que na le quoi nazo kende libala, il faut na kanga munoko na ba réalité on nazo mona même pas encore marié. J'ai failli me marier moi. Oh. Je ne l'ai pas Pourquoi? Parce que devant moi, j'avais un homme soi-disant. Tu as failli. J'ai failli me marier. Voilà. Ah. Parce que Nazara qui déjà dans le processus, il y a même on presque prêt. Non, presque pour faire le mariage religieux. Tu sais qu'il y a un mariage religieux. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais tant que Namoni awa et simbate je dépose. Et kozonga te. Tozongisa te. Ah, liba les escroqueries. Tokozongisa te. L'homme prudent voit le mal de loin. On ne peut pas rembourser une dot. Quand tu as déjà doté l'enfant de quelqu'un, on ne rembourse pas la dot. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que j'avais affaire avec un impudique, j'avais avec un mythomane, quelqu'un qui raconte des béquilles dans les âneries, qui a encore la tête en l'air. Je n'ai pas le temps dans les âneries. Moi, ça ne va pas, je dépose. Que famille lingate talibangote. C'est moi qui... Ennemi ezate. Mutuba osola bonjour bonjour. So moninga yanzelo pesinga bonjour nga azala gentil une servante. Non au moni papi gene. Après l'amour. Après l'amour c'est okuta inanzela mbote na leki mutoko benga yote. Non, pourquoi? Parce que déjà tu as qualité en tant que moi en tant qu'ami tu as kanate et simbarate. L'homme prudent voit le mal de loin. Beta de bazan en Belgique, beta déjà ma solo naïe à ma bille. Omoni. Donc beaucoup de gens parlent de cet homme en mal, les impudicités, le mensonge. Et maman comme ça salara moi sna liboso akenda apesara moi à sengara moi c'est à defa 30 000 pour na moi c'est à bala pour na basa la mariage. Donc il y a bala liboso, mais le pire c'est quoi? Moi, c'est un homme qui a fait un bon à banque. L'homme prudent voit le mal de loin. Et tous à la rana moutoument que malgré tout ce que j'ai vécu en étant enfant, ça c'est vraiment oh linda kunanga, oh libala nanga, oh mobali nanga. Mais pasteur oyo, balingi ekobo, yo ndenge nini, obala Sandra Tikaraba n'est pas nourrice, yo mutokomo bimbana nourrice. Est-ce que c'est normal? L'homme prudent voit le mal de loin. Sortez dans l'église. Nous avons des pasteurs. Baza bienté. Pasteur Nabiso, impudique. Miyibi, Lokuta, Lokoso, Balingi Kisi, Mono Banganga, Balingi Kobima Bimana Banabatamike, Balingi fellation, Balingi position anale, Balingi Makamunyo Soyamabe. Na choka batebele te je suis entouré. Au même makamba sandra ndenge bimi. Au même te kezaka makam na lobara. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais au jour d'aujourd'hui, je te dis, l'église yakba congolais, pasteur Amalonga Zate. Bazate. Surtout en Apoto. En Apoto, tu ne sais pas la peine. Et comme un business commerce. Offrande badim. Pour bateau bakenda chaque dimanche à Zupenana libota na simbi bango bina. Bako Alexa L'homme prudent voit le mal de loin. Pendant Alexa t'es qu'une église moro mutate assisi côté ya allez sur opes offrande opes aussi minzelo bimi OK, c'est pas ça. Dès toza boé. Dans en décembre. Offrande à la fin de l'année. Bazu thème bâti thème à la fin de l'année. Dieu m'a dit, le thème il y a l'année prochaine, tu verras la gloire de Dieu. Je peux verser biblique babambi. Il y a quoi ça son de grâce na yo faut payer ça bambongo bapel. L'homme prudent voit le mal de loin. Ndamba je chantre moka kitoko, assemblée ma sapat moka jo, allez oh mususu babake voyage. On a côté peut-être en Afrique du Sud, akina ni mususu kuna. Kuna tango ça kuna nem suspect. Ceux qui accueillent moko, je suis là avec ma petite maluque les bassi à sali partout, n'ambon on a bien. Oh, passer à ça partout.
Un pasteur. Papi, vous avez un monde, d'autres un monde à bisounours. Pas pasteur. Et Kobo, balingi, whisky, partout, les choses fortes. L'homme prudent voit le mal de loin. Mobile est congolais. Non, mobile si un jour n'a balik un Congolais, ça veut dire que vraiment, c'était vraiment la volonté de Dieu. Il faut que les gens soient touchés. Ngamoro Buena, désolé. Pour Nanini, l'entourage n'a pas moni moutement heureux. J'ai pas encore vu une femme qui est heureuse. Baba nyos ba congolais. Na ba maman pasteur, na ba mbali ordinaire, pas si na pas si. L'homme prudent voit le mal de loin. Mibali baza mité mamadbe ba faire souffrir basi. Yonga le baramo bani kutu ko soko esimbi te mama bima kene na bana. Tongo zana mobali yebaka ke oyo nazane oyo nayebi ke ko simba te, prépare ta sortie. Bomba kambongo. Mobali yo moni ba kufa liboso na biso. Oh. On m'a raté que son moi ba koko mo mobali mta kufa ki mo satikali parce que bazami te mamabe. Mibali. Ibo bakisi makambo. Mibali bazalaka mite mamabe bazalaka na mawate. Oh. Mobali ko kitsa poubelle, j'ai ma copine, mobali na kitsa poubelle. Oh chérie, je vais descendre la poubelle hein. Après je vais aller acheter du pain, des pas kenda. Baninga tango kokie. Papi que me tolo bela vie. Papi gene tolobe la vie. Yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipokulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobe la vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie ambro jeni papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa Kofiri Finchman papi gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga naza moninga na yo te papi gen tolobe la vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Zalaka moninga na yo te. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs,
Pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour des produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele bozala desité boko sepela. Topesi bilombo te partout beaucoup disposé bâton ya kolanda biso lisusu boye à travers Tolo Belavie officiel. Merci de votre fidélité, confiance au bozakanango à travers bandeko yabino. Ceux qui to l'équipe boye vraiment naza ko senga na yo oyo kotimba liboso kolanda biso en tout cas to sengi na yo au s'abonner hein bo s'abonner encore et belé na Tolo Belavie boye biso to kenda émission na biso sans polémique, sans ni truc na émission, c'est normal. Na ko profiter pendant ba propos tenus dans la émission na biso oyo et engagé kaka ba auteur batoyo baza ko loba yango. Wana penza photo tia moi point place wana parce que voilà. Merci la grande équipe à Tolo Belavie, Washington, grand pays na Munich. Merci Nayo, Emile Bamba de Zurich. Merci Platini Chipamba. Naozelo lobby Platini Chipamba. Nabi lelo déjà c'est déjà lelo. IP de Kokao de London, merci Nayo, Nazomona Lisusu, Jérimbo Mana Canada, Didier Yi, merci, mon bof. Le Nazo Yamba, sœur Nabiso, maman Nabiso, Esther, la prophétesse. Batanza Balinganga Mingi,
Non, lancé pe appel pas na yo Moussa Nzambo Zolanda biso na bengi yo pour ezape bongo. Yo Moussa Nzambo Zolanda biso soko za na temps oko benga biso to le kapé boito sola et aux ala moi bien pour na édification toujours il y a les loba Nzambe. Na za ko inviter bino nyo surtout boya to solo laka na aba to vanda to solo laka. Mutu nazo yamba yeyo merci na réalisation à Chris Ndongala merci na yo nazo yamba nanu maman prophétesse. Ma prophétesse Mbote na yo. Boni maman. Très bien, Dieu nous fait grâce. Pour ça, pena micro pembe na yo hein. Comme ça, hein. Voilà, Okay. pour ça souvent dans pose à l'aise. Comme ça. Oza malam. Non, ça va, je me porte bien, Dieu fait grâce, on est là. Ah OK. To sali pe mo émission moi kala parce que sali moi quelque temps banda to sala qui émission. Alors émission to sali ko pas feedback. Ouais, j'ai eu beaucoup des appels. On m'a plus contacté, on m'a beaucoup contacté, oui. Oui, c'est na ba prière moko il y a quelques jours boye. Osobimaki déjà. Oui, j'ai fait 1 mois là. Kuna nzambalobe 1 mois. Ouais, 1 mois de prière parce que c'est la fin de l'année. Donc avant qu'on arrive le 25 décembre, on rentre en prière de 1 mois. Siko nzambalobi nini? Nzambalobi nini pona kana biso nzambalobi nini? Pona RDC. Nzamba lobi nanga vraiment elo msusu ya gravité hein. Et ça que Dieu confirme que il y a un nouveau gouvernement qui est en train d'arriver. Un gouvernement à Sika Oezoya. Voilà confirmation Nzamba. Confirmation donc à 100 fois. Félix c'est terminé. Là il ne faut pas du tout imaginer que ces messieurs-là ils vont encore renouveler son mandat. Non, c'est fini. C'est fini, ça c'est le temps de Dieu. Yo lobela makambo mingi nzamba mo l'action va politique moi mingi hein. Non, Alexandre ebele ya ezaka politique te. Eza nyoso tout. On nzamba mo l'action. Moi je vois surtout mboka na omono kuma. Mboka ça prophétie mingi pe mboka. Te depuis na lobaka wana, non na lobi le sous non confirmé kaka, on a lobaka liboso. Parce que Dieu parle, mais ce n'est pas dans le désordre. Nzamba lobaka lobby non de na monaka et pas bah ça dans Nzamba musu ça se passe pas comme ça. Quand Dieu m'avait dit, ils vont arriver de Corneille monsieur Nanga son excellence AFCM 23 bon comme à Kinshasa. Donc nayebi que d'ici là ils seront bel et bien à Kinshasa. Nzamba go l'action yo ata pona président Félix Tshisekedi te. Nzamba fa l'action kaka. Pona Félix Sasani. Nzamba il faut bien préciser président sortant aza mokonzi ya mboka ya RDC mobimba te a gouverneur a Goma te Bukavu te omoni na ba ville mususu wana po ezo koya wana a gouverneur ngote donc aza président moko sortant. Parce que Mboka Nabiso, nous avons besoin d'avoir la paix, sécurité. Makambeze Belé, ça réfère. Babi, dans le moment où Batignon se fait derrière le président de la République. Et non. En tout cas, au boyan. Non, Mikolo, Nyon surtout, il faut battre derrière AIC 123, derrière M. Nanga. Bien sûr. Oui, il faut tout battre Nyon sur na Simanaye parce que lui au moins nous inspirons un changement. Photo aux Anasima Félix, il va te donner quoi? Il a fait 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 7 ans? Félix a sali et l'autre côté, à part Koyi Babiso, Kofinga Biso, a fini ba militaire ne ba clochard. A fini bango baza ba clochard. Ah bon? Alobi tangayaki azui kimokonzi akutaki armée moko ya ba clochard. Donc yo kuti armée ba clochard, ça fait déjà 7 ans hein, qu'il est et qu'est-ce qu'il a fait? A sali l'autre côté. Donc yo za mokonzi, okoti armée za bien té, obongi cité, obebi si les choses. Na mona kandeti au président Nabiso, je pense que il faut que Tala est bien mentalement. Moi je pense que à cause d'un problème. Est-ce que Kala vraiment tant Azali qui na Belgique, Azali ko soit Azali ko foot a été pour en tant qu'handicapé? Pardon, non, tout cela bien. Parce que comportement naïe, azana comportement, il y a un azana trouble du comportement et de la personnalité. Bilobela, tous les sorties naïe ezala kaka bilobela. Tous les sorties naïe ezala kaka
bakamoko ezana tina te. Voilà zobela tous les sorties médiatiques na. Azan mutu moko lelo azana i lobi azana a changeaka à tout moment. Mais est-ce que telle akabe émission na est-ce que telle ba sortie médiatique né avant est-ce que azala na bato bakoko conseiller yé est-ce que azana ba conseiller spirituel est-ce que azana bato bakoyi ko orienter yé un présent de azana bango. Mais bazo ça lelo côté Yo président Ndengenini, avant la sortie médiatique, tu dois préparer. Qu'est-ce que tu dois dire? Beau votant entre Binobo Solan, ya Sola, bon côté. Donc, en fait, non, comprendre. Félix, il doit quitter le pouvoir. Nalobi, tant yo loba makambo, on se s'entendre ni, tant on zoba makambo, na yomo na iki yomo s'entendre. Naza très bien s'entendre. Je suis dans la vérité, je suis congolaise. Grandi à Paris. Regarde comment on vit à Paris. Mais pourquoi pas aussi un jour, na zongi Kinshasa, toza moins à 60% à Makambo, tout le monde à Paris. Il faut un moment ou à l'autre, il faut tout télémato loba, parce que toza na mutu, moko azo comprendre de l'autre côté, a osa nenga lingi à sa guise, et ko simbate. Félix, il doit quitter le pouvoir. Ngano osenga nekuta démissionner nae. Voilà. Aziko Force, mon frère Fumweto, Aziko Force, un coup 7 personnes. Si vous avez Amérique, si était Melibino Amérique, balobi que non, vous bimisaba. N'importe quoi. Quoi? C'est du n'importe quoi. Au moins, nous verrons wana. Kalemi kende, katange ko kende, on avance. Oezana encore bengango. On marche, on balobi. Voilà, donc tozo kende. C'est fini. En fait, quoi qu'il puisse arriver actuellement, finalité est que le monsieur va partir. Même si quitter Ouvira, rester à Ouvira ou rester quel que ce soit. Et si FARDC si kenda. Omoni, donc tikali kaka M23 na M23. Ce qu'on yebisanga atakuto, quoi qu'il puisse arriver, rien ne va changer dans la décision de Dieu. Ils vont arriver à récupérer le pouvoir. Félix est en train de partir et il partira de force. Parce que à ta dialogue azo linga au sala nangote. Donc yo ebi quand même makambo. Le Seigneur m'avait parlé déjà de choses qui vont arriver. Je commençais à me renseigner, je commençais à me documenter, je commençais à suivre de près ces choses-là. Parce que quand tu as la révélation de Dieu, il faut l'endapet. On n'est pas des prophètes ou non, prophétie. Et c'est comme ça se passe. Notre Dieu marche. Kinshasa to Koma. J'ai un message à faire passer. Naloba Kiango avec Bishop National, l'émission Mon Salaki. Et Namoun peut missionner n'a pas le biango. FARDC, il faut batika ko soutenir Babunda Pona Félix. FARDC, il faut Bunda Pona Congolais, Congolaise. Bon école naïe. Oui, ko bundela mout loko la Félix, c'est une personne qui vous néglige. Bazarna ma botte à ma longati. FARDC ana bota malongate azatana elamba malongate bafuta kaye oh boyo yebite ngana yebita oh bo ba finga ka Félix wana ba TikTok ba tsara ba émission ko parce que kota na betaka FARDC. Non bon c'est normal yo 8 ans qu'on s'est documenté ngapa. Oui ba finga kaye FARDC wazalendo, il est temps de changer les choses. Il faut d'abord ko bengana Félix na pouvoir. Le reste, tout peut se parler. La meilleure chose à faire, c'est ça. Le Congo, c'est notre pays à tous. Et Zambo Cannabiso. Mais toko vanda na mutloko la Félix T. Toki ko vanda sous na gouvernement na yamiyibité. Ce sont de menteurs, de manipulateurs. Félix Aza mythomane. Aza na symptôme, il a une maladie, on appelle ça la mythomanie. Ça, il faut se le dire. Moi, j'ai hâte que le pouvoir soit renversé. Et je sais, comme le Seigneur nous avait dit, je sais qu'on est Nanga et tous les gens, ils vont réussir à récupérer ce pouvoir parce que c'est le temps de Dieu pour la RDC. Ok, voilà. Bisso, Tozalaka, apolitique.
Ngaza politique. Pourquoi dans la politique t'es? Oh bon d'accord dans la politique, na maman na ina na zo na ba rien. Non non. Na zo na ba rien, na mona ba rien. Nga na zo côté. Tenga na côté. Nga na zo côté, nga pe na ko chango te. Il faut to le belamboka, papi gen. Bino nyos bozaka ka bongo. Je vais pas être à politique. Yo zo loba parce que aux vision. Parce que Nzambe a la question vision. Si on a Nzambe a la vision, tu n'as pas de quoi. Non, ozo yeba ma bena malam. Oui, mais faut yeba. Oui, je suis d'accord, mais yeba c'est quoi yo malam, ezawapi, ma bezawapi, lo malam ezawapi, ma bezawapi. Voilà, malam. Oui, malam etozana AFC 23, baza bien, Félix azamba be fa kende. Pona bolo bango bo bangani. Malam il faut ko benga na Félix, ngano photo sangana. Oui, ngano photo sangana, toko meloko moko, tozo do sala be mission, tolo bala batu, sensibiliser la population des réalités qui se passent en RDC. Pour que ce monsieur doit quitter le pouvoir. Tout le monde prend son temps, mais à tout boy politique, ils ont la carte à vie. Biso surtout on a besoin beaucoup de choses à malamu. Mais bino ba obozu quand même vision de lobby botoyo ki yote. Oui, tu peux follow parce que vous avez lobby. Mais ngana za na vision te, za na information te. Moi j'ai un ministère prophétique. Je pouvais aussi m'arrêter là. Yoga, moi je pouvais aussi m'arrêter là. Dieu m'a dit les nanga tous ils vont avancer et tout, je peux m'arrêter là. Pourquoi j'ai choisi de partir du côté de monsieur Nanga? Parce que j'ai analysé, j'ai observé, j'ai dit je préfère soutenir, parce que je pense qu'eux ils sont dans la bonne voie. Parce que je me dis, je suis congolaise. Merci Nakati Otenga pesiko na zelanzamba laksanga, sonzamba laksinga. Tezali kama nzamba lakisote. Tu sais, nayo nanga papi gen, nayo nanga qui doit vraiment parler pour la RDC. Oyebi makambo na sala ngotro, oyebi. Oyebi ke makambo nga na sala ngotro. Osa rompo na manani. Makambo yo na sala ngotro. Ozo banga kosala. Ya ko banga te na expliquer ote. Makambo na sala ngotro. Na sala ki ngotro parce que j'avais des informations à l'époque. Mais là naza sous une information te na motala rande yo zotala. Moi j'ai des informations. Faut tout naranga. Moi je vais te donner les informations. Donc là na bando tout na yo. Faut tout naranga ngala repeso ba information parce que je me documente tous les jours, j'analyse tous les jours comme j'ai un peu la psychologie. Moi je comprends un peu plus la vision. Il faut parler. Félix doit quitter le pouvoir. Monsieur Félix démissionner et que ça la biso bien. Félix démissionner. Parce que ceux qui ont démissionné, tu peux perdre ta vie. Ceux qui ont démissionné, bako kangayo, okosala makamoko ondimate, comme on a été quitte bokonze, c'est sili, c'est fini pour toi. Kotikalika milinga, d'ici peu de temps, tu vas sous Félix Terre. Mettons ya tu vas sous ma soif. Un jour, tu vas en sous-té. Tant que bangana loba bongo, na makambo zoloba. Te na bi na ngate ko loba ndenga zoloba. Bona loba bongo par exemple. C'est quoi son à l'obinde échanger ni? Non, ton yozo loba ba congolais ou ba landaka parce que tu es beaucoup suivi. On assure que ba congolais ba yo kama kambo. Ba yoka au moins avant que nos congolais pe bandi pe kolandela. Faut lobaka na mboka na biso makambezo le ka bien te faut que telema congolais telema sala ba live loba telema zelana simentel. Maman prophétesse. Ba tu ba yoki yo to passer na makambo susu. Nasi na yamba yo so na yambi na ngayo oza libre mutu ala libre makambo nyoso linkoloba naza to dans la tendance politique on a baki biso za apolitique tu as tendance politique mutu nyoso za besoin koloba na ko yamba mutu pouvoir na ko yamba mutu opposition on a lingara ndekte sikoso yambi mutu mwa mona yambi oboy batu mutu tamsa pouvoir ba oyambi pona nini so yambi mutu pouvoir batu bino batu opposition oyambi pona nini c'est-à-dire yango na bibi toma otala na miso toma ko baloba bongo te ole balobaka oyambie pona nini baloba na feri ozoyiba pona nini ndenge nini kuna na Kinshasa kuna inondation ndenge nini na Kinshasa kuna bana bazolia te ndenge nini na Kinshasa kuna insécurité totale ndenge nini na Kinshasa kuna un président bipolaire un président mythomane. Il a la mythomanie. Pas sola na Félix. Quand on a yeba, tout sola bien. Chef de l'État, moi sinon, il a une femme. Donc la femme est censée parler avec son mari.
Normalement, la femme est censée expliquer à son mari. Tu vas aller dire quoi là-bas? Parce qu'aujourd'hui, moi, si aujourd'hui j'ai un homme qui est peut-être à un niveau à Félix, j'ai tout ce qu'il fera, il faut naïe olobanini. Il faut visionner les vidéos. Azobima ridicule. Ok. Voilà. Tout maintenant les solos na yambaki yo parce que c'est important. Pour nous les loyo makambu na bino bato nzambe, to benga bino ba santo. Nga za mo santo te. Bon, yo na mo santo te. On va atteindre za mo santo te mo Jésus. Nga za mo santo te. Nga ngo bona vérité. Po to na yamba mo na santa, mo ni batene ba no mata. Ano mata yo. Nga za la mo santo te. Oh. Je me calme. Tu vas bien ba santo te. Mon santo c'est Jésus de Nazareth. À part Jésus, personne est mon santo. Abraham azala mon santo te, Paul azala mon santo te. Yo poza no mo santo. Na mo santo te. Vous avez mo sekate. Ah oui, na mo sekate. Mo sekate? Non. Yo za no mo sekate. Non, mutaza mo sekate mokilaza ba fozaka mona mukie ozana ba 8 ans, 9 ans, 10 ans. Na âge nanga na cause mo sekate, ça va pas non? C'est que donc yo ki mo sekebe bakala. Beba Kalate. Oh, moi j'ai été éduquée par mes parents. J'ai pas trop connu les histoires comme ça. Bonzambe Pezalaki, mais quand tu grandis, moi c'est aux là. Même si j'ai pas nabinoté, ma pose et ça va poser et ça que tu peux aller aujourd'hui au lycée. Tu peux connaître des amis, tu peux connaître les copains, ça commence comme ça. Au lycée, université, c'est là que tu commences un peu à connaître les amis. C'est là que Non. Après, quand tu te vocalises sur une personne, vous avez peut-être des projets de mariage, tu y vas. Ah, baby, c'est pas Kimi. Après, non. C'est ça que je n'accepte pas les âneries. Les âneries. Je n'accepte pas n'importe quoi. Vous voyez, le mariage, c'est un engagement. Et c'est un belé. Ozo comprendre nga. Et ça c'est que le quoi nazo kendeli bala, il faut na kanga monoko na ba réalité on nazo mona même pas encore marié. J'ai failli me marier moi. Oh. Je ne l'ai pas na selangote ponanine. Pourquoi? Parce que devant moi, j'avais un homme soi-disant. Tu as failli. J'ai failli me marier. Voilà. Parce que Nazara qui déjà dans le processus, il y a même presque prêt. Non, presque pour faire le mariage religieux. Tu sais qu'il y a un mariage religieux. Prédot, la dot. Voilà. Tu te dis qu'il y a mais tant que na moni awa et simbate je dépose. Bon bato mutu ana futa kekinda. Et kozonga te. Ozo se mbonga na te. Tozongisa te. Ah liba les escroqueries. Tokozongisa te. Oh, donc Bodama est là. Oh, moi je suis l'enfant de quelqu'un, j'ai été à l'école. Ah, il y a pas beaucoup non, c'est même pas ça. Non, c'est même pas ça. Non, normalement, on ne peut pas rembourser une dot. Quand tu as déjà doté l'enfant de quelqu'un, on ne rembourse pas la dot. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que j'avais affaire avec un impudique, j'avais avec un mythomane, quelqu'un qui raconte des béquilles dans les âneries, qui a encore la tête en l'air. Je n'ai pas le temps dans les âneries. Moi ça va pas, je dépose. Que famille lingate talibangote. C'est moi qui... Ennemi exaté. Moutiba osola bonjour. So moninga yanzelo pesinga bonjour nga azala gentil juge une servante. Non, au moni papi gagné. Après l'amour, c'est okuta inanzela mbote na leki mutako benga yote. Non, pourquoi? Parce que déjà tu yokanité en tant que moi, en tant qu'ami tu yokanate et simbarate. Non, que beaucoup de femmes, parce que j'ai poussani, il faut la ta robe à pembe, il faut ba mona kabali, mais na katia libal ozo vivre ba réalité. Combien de femmes sont mortes à cause de mariage? Combien de femmes vivent des réalités terribles? Violence physique, violence verbale, violence psychologique, entre parenthèses, violence mentale. Et ça, énormément grave, surtout pas les Congolais. Donc ça dit sur Simbité, Bokabwana. C'est Simbité et Simbité, Bokabwana.
C'est facile. Et Simbite Bokabwa. Pardon, Bokabwa. Et là, tu vas t'accrocher pourquoi? Voilà. Namoni koto za na mwa kanda mwebi. Te nazala kanda te pour la nini? Parce que ngai moko. Parce que moi je prêche les mamans. Combien de mamans que j'ai prêché? Kobo malibala te. Wana on a une expérience te. Mais nazo te ya. Kobo malibala te. Reste dans ton mariage. Ate si mobile a trompé yo. Kotika ete. Au ça la pe boete avant babala yo. Vanda boye. Vanda boye. Ah, yo bon. Oui oui. Oui, nate à bon, nate à bon. Vanda boye. Non, non, c'est là. Tant que tu peux prêcher comme ça, parce que tu n'es pas encore expérimenté. Quand tu vas rentrer dans les mariages, tu vas trouver des réalités. Tu vas prier, prier. Mais si tu pries, la personne ne change pas, tu déposes. Voilà. Oui. Tu évolues, hein? Ok. Ça va quitter moi, quitter. Parce que non pardon à toutes les mamans qui m'entourent. Il y a des fois maman parce que y a une convention en Afrique du Sud, na convention na Côte d'Ivoire, na Bénin. J'ai fait des conventions, je vais parler en français. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, peut-être elles ont, je ne sais pas qui c'est réellement, qu'est-ce qui s'est passé dans leur mariage. Moi, je venais, je leur prêchais, n'abandonnez pas, accrochez-vous au mariage. Il y en a même, elle se faisait taper, pardonne, prie pour lui, c'est un esprit qui est derrière lui. J'ai encouragé ces femmes-là à rester dans la souffrance. C'est pas normal. C'est des choses que je prêchais. Comment je peux prêcher des choses comme ça aux femmes? Non. Non, je vais te dire une chose, papy. Hein. Même si tu es marié, si tu ne veux pas avoir des rapports, si la femme dit non, tu n'es pas obligé de la prendre. Si tu la prends, violence sexuelle. Tu vois? Donc, moi, j'ai prêché comme ça. Ok. Nana tu n'as pour ni lelo yo makambo na bino basantu mo ko tete utaki ka utena makambo na mususu na ole kanzia mususu yo bendinga yi ko la force apesanteur au bendinga pena voilà ngana baboyi makambo na bino lelo yo bana nzambe ekomi mingi kozala réglé sur l'étoile, surtout sur les réseaux sociaux pona nini pona ni makambo na bino. C'est-à-dire, na toile comme yango makambo. Donc c'est-à-dire makambo ya libala, ya bassin nzambe. Bino bato yo bozo laksa batu neti ke non, boza bassin, on a benga bino bassin ba sembo. C'est-à-dire bo pesa apparence wana pa bato, mais makambo na bino boye na ngope susu kaka na réseaux sociaux makambo libala. Na okende wana na si yo développer parce que makambo na otuna. Ebinin. Eza bien. Nzambe montaza ko exposer ba faux serviteurs. Dernièrement, on a ce qui nous avons des pasteurs en RDC, surtout précisément à Kinshasa, même ici en France. Baza batumo comme Mabé. Nzambe zo ko exposer bango na ebisaka une émission monto sara précédente. Dieu va exposer beaucoup de faux serviteurs. Tous les serviteurs de Dieu au monde à Kawana, les serviteurs phares, ce sont des faux. Ils font des choses. Tous les serviteurs de Dieu phares. Ba phare, ba star, nabiso au monde à Kawana. Ba sala makamoko énorme. Je te l'avais dit. Dernière émission à Biswa Souka. La sœur Sandra Mboui. On est sur la toile aujourd'hui. La dame en question. On l'a vu, s'est mariée. Quand on regarde la dame, on se dit quoi? Une femme très amoureuse de son mari. Elle est mariée, elle était très contente. Tu lui poses la question sur son mari, elle te répond avec amour, elle glorifie son mari. Tu sens que la fille est investie. Parce que par exemple, on a pas tout arrêté. On pas voyager. Sandra pas yakate. Donc bako lingana na bango. Mais ton ligne moi na bateau. Vandi ça est tranquille. Parce que déjà mobile à Sandra wana, c'est les dire des gens. Le monsieur jumeau, le jumeau. Ngaton a moni abali Sandra, moi j'ai été choquée. Pourquoi? Parce que déjà il y avait déjà des histoires, il y a des gens qui ont prié dans son église.
Oh ba beta de bazana en Belgique, oh ba beta déjà ma solo na ye ya mabe. Omoni. Donc beaucoup de gens parlent de cet homme en mal, les impudicités, le mensonge, et maman comme ça salara moi sna liboso, akenda apesara moi a sengara moi c'est à defa 30 000 pour na moi c'est bala, pour na basa la mariage. Donc il y a bala liboso, mais le pire c'est quoi? Moi c'est un homme qui a défait un bon à banque. Tu t'imagines? So, Abali Sandra. Sandra, c'est une orpheline. Yobali Sandra. Sandra, c'est une orpheline. Nous, les orphelines, ceux qui le lotent au Bali, il faut tous un ami. Bali Moko, Aza grand frère, Aza papa, Aza conseiller, Aza Moutumoko Oyo. Il va te faire du bien. Mabé Zanga Kate, mais tous à la Rana Moutumoko Oyo, vraiment que, malgré tout ce que j'ai vécu en étant enfant, ça c'est vraiment, oh, Linda Kunanga. Oh libala nanga, oh mobali nanga, mais ba pasteur oyo, balingi ekobo, yo ndenge nini, obala Sandra Tikaraba n'est pas nourrice, yo mutoko mobimana nourrice. Est-ce que c'est normal? Sortez na l'église oyo. Nous avons des pasteurs, oh baza bienté. Ba pasteur na biso ba impudique, miyibi, lokuta, lokoso, balingi kisi, bon mono banganga, balingi kobima bana batamike, balingi fellation, balingi position anale, balingi makamu nyonso ya mabe. Na choka batebele te, je suis entouré. Au même makamba sandra ndenge bimi. Au même te kezaka makam na lobara. C'est pourquoi, parce que je suis tellement entouré de femmes. Babi souvent va passer balingi la position anale. Les hommes. Si on a un pasteur, mobile ordinaire, ou un frère, ou un politicien, ou un homme, ata azosta la buzoba, aux amote maman mouné, pas nini. Aebinzambete, ou aebinzamba bunga, tu vas t'asseoir pour nos ongis, ça y est. Ça y est pour les tiki. Mais un pasteur qui prêche, un Saint-Esprit, il ne peut pas me tromper. Un Saint-Esprit, a betangati. Un Saint-Esprit, a fingangati. Akofinga baboti nangati. Mais au jour d'aujourd'hui, je te dis, l'église, yakba congolais, pasteur Amalonga Azate. Oh! Bazate. Surtout en Apoto. En Apoto, ne c'est pas la peine. Et comme un business commerce. Offrande badim. Pour bateau bakenda chaque dimanche à Zupenana libota na simbi bango benana. Bako lexa heure. Pendant l'exa heure, t'es qu'une église moro boemutateib assisi côté ya, allez sur repès offrande repès aussi minzelo bimi ok, c'est pas ça. Dès toza boé, dans en décembre. Offrande à la fin de l'année. Bazu thème bâti thème à la fin de l'année. Dieu m'a dit thème le thème il y a l'année prochaine ça, tu verras la gloire de Dieu. Bazu peut verser biblique babambi. Ya ko pesa son de grâce na yo faut pesa bambongo bapel de fond. Donc, il y a aussi mon surtout. Il y a aussi ça dans une. Ndamba pesi madame, ndamba pesi likangu, ndamba du chantre moka kitoko, assemblée ma sapat moka jor, allez oh mususu babake voyage. On a côté peut-être en Afrique du Sud, akina ni mususu kuna. Kuna tango ça la kuna nem suspect. Ceux qui accueillent moko, je suis là avec ma petite balukele basi asali partout na mbongo na bini. Oh, passer ça partout. Un pasteur. Papi, vous avez un monde, vous avez un monde à bisounours. Pas pasteur. Et Kobo, balingi, whisky, partout, les choses fortes. Obi, yo so to quoi parce que yoza ma prophétesse. Papa, je suis entouré de mamans. Ma maman est belée, bazala kananga, ma jeune fille à âge nanga, na ba grande sœur bazali kolo nanga. Faut mon ba témoignage. Moi j'ai un ministère prophétique, viens voir la gloire de Dieu. Nous avons trop de mamans. Yo ka ba témoignage. Pourquoi ne pas noter que jamais kobala un pasteur? Parce qu'on a mona trop, na ba maman pasteur. Yo ta passé moi yé. Non. Maman pasteur, je sanga Esther, non. Comme la pasteur te maman suka ka lokola nga. Oh, yes ko suka ndeni, boya vandaka ndeni. Ya. Fatigué. To vandaka. Alembi. Affané.
une belle maman. Akomaka nzambe. Mobile nango kufa mko nini. Azambala kufa. Maman Esther, yebisanga ozwi message te, yom to sambela mon mobile nanga zobela. Est-ce que les wan les malades wana okena? Est-ce que ko bimanga habité? Non, mon aliwati. Nzambe. Donc la femme, elle ne peut pas quitter le mariage parce que pour la peur les bateaux bakoloba. Azozi aliwa. Quand ça va pas, il faut quitter. Nalobi hein. Yo zala pena très déçu na pasteur. Et là on est ça là qui au coma boye parce que vous avez pena parce que vous avez trop fan na pasteur aussi. Vous avez fan té. J'aimais trop na bango quoi. J'aimais au moment si tu vois un pasteur qui est en train de prêcher la parole, tu dis tu sais que place nous tout nzamba zala. Dans un fanatique tolo. Tu es fanatique te place nous tout nzamba zala o ba te ira bien. Moi j'aimais. Séminaire moi beza tel endroit, je vais y aller. Mutumako baroyemba, je pas j'aimais trop Dieu. Oki komona nini po. Siko. Esa bina ko bima na makambango. Na bima pa na bango za ba témoignage entourage na bango. Oh nous soyez pas nanga. Ba témoignage. Au moment de maman avec preuve, tel ba message, tel la boé. Yo mo be arrivé au te que no passer à moi mi ko draguer ou bien mi ko pe Satan na yi. Si parce que nga passé au draguenga, mettons yozo draguenga, il faut que draguer nani. Déjà moi moi les histoires des Congolais là c'est pas trop pour moi. Mobile à Congolais. Non, mobile à si un jour n'a balik un Congolais, ça veut dire que vraiment c'était vraiment la volonté de Dieu. Il faut que mais yo mo rien. Nga moro bona désolé. Pona nini. L'entourage nanga na moni mutu mo taza heureux. J'ai pas encore vu une femme qui est heureuse. Ba baba nyos ba congolais. Na ba maman pasteur, na ba mbali ordinaire, pasi na pasi. Ezaka congolais te ivoirien, nigérien, gabonais, Afrique. Mi ba baza mité mama be ba faire souffrir basi. Yonga le baka mobali kutu ko soko esimbi te mama bima kene na bana. Tongo zana mobali yebaka que oyo nazane oyo nayebi ke ko simba te prépare ta sortie bomba kambongo mobali yo moni ba kufa liboso na biso on m'a raconté que son moni ba koko mobali mtakufa ki moi satikali parce que bazami te mamabe mibali yo baki simba kambo mibali bazalaka mite mama bazalaka na mawate mobali ko kitsa poubelle j'ai ma copine mobali na kitsa poubelle chérie je vais descendre la poubelle hein. Après je vais aller acheter du pain de pas kenda Akimi ozonga 19h okende oboka poubelle ozongi 19h okende na ozonga na map à 19h où tu as passé la journée t'éteins ton téléphone. Non, moi je suis désolée mibali bazara mité mama be nganya yebisi na comme côté c'est simbité tika na yo tika mibali ba okufa ka liboso na biso ndobela ka liboso na biso bozara mité mama be. Oui, avec haine. Oui, avec haine. Avec haine et rage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui koufa kalikola mabala. Ba betiye akouye akoufi. Okuna a vu maladie. Tu es marié, tu es jeune, tu es dans ton couple. Tu as des enfants. Un jour, au cause miami sato kosa test vous êtes séropositif. Autrement mobile, tu as maladie non. Nzana sambela nzambe mobali noso to mobulu ifa kufa avant moi sinayi Lixon betelo ma copine on a grandi ensemble on a été à l'université ensemble 3 enfants 4e grossesse à quel séropositif elle sait pas. Oh moi je trompe mon mari je suis mariée mobala kendaka est-ce que c'est normal? Ils doivent mourir. Ma prière Seigneur tous les infidèles doivent mourir. Ok. Sandra, moi j'ai un message à passer à Sandra. Sandra Mbouyi, c'est une jolie femme. Elle a un don. Elle est chantre de l'Éternel. Dieu l'a bénie avec 2 enfants. Donc Dieu connaît la suite pour sa vie. Mais ça m'a nini, ba combien de niveau na poni. Na ebité balobi, en fait nazo comprendre vraiment dossier na été na ebika ka mobile na ya za ko tromper na nounou. Oh. Nandeni.
Sandra Zaokine ba makamnaye non atiki ba na ke ba kamajabu ake ba makamebe. Est-ce que c'est normal? Moi c'est libalo tikaranda kuna libalo pour kindam. Est-ce qu'il est normal? Ce qui va venir mobali ba solo li, ils aura permission. Si je suis mariée aujourd'hui, je mena kati na yo mokobi kozana mobali. Oki mobali kozana besoin na yo anytime. Mais yo ti mobali okende yo moi si okenda ba cop. Oui, mais eza proprement non. Sigo après. Eza non. Là tu me nous parles. Là tu me parles vraiment comme un Congolais, je déteste. Oh ben là tu vas Congolais, il y a village vraiment je déteste. Libala za ni abu opiate, oui ou non? Non. Abu opiate. Si j'ai un projet. Exemple, tu es mon mari, j'ai un projet. Je viens auprès de toi, non? Voilà, j'ai un projet, voilà, j'ai un contrat. Ça va peut-être nous rapporter par mois, exemple, 10 000 euros. Je peux faire ça pendant 6 mois. Et ça, après, je vais me retourner à la maison. Je demande la permission. Qu'est-ce que toi, si tu me dis oui, j'y vais. Si tu me dis non, j'irai pas. Obi combien de mabala oyo kufa moi si aza moi si. Mobile ya yeli li solo que il faut na bandosa na ziko moko sa na butu. Obi combien de mabala ne kufa? Pourquoi mabala ne kufa? Parce que ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas. T'es sûr, hein? Attends, j'ai un mari qui travaille la nuit, qui doit rentrer le matin. Quand il doit rentrer le matin, et ça travaille de nuit, non? Tu travailles la nuit, tu commences à quelle heure? Moi aussi, je roule. Je pars avec toi dans la voiture, je pars te déposer à ton travail. Je vais me réveiller le matin aussi vers 6 heures, avant que les enfants se lèvent. Je viendrai te récupérer. Oh, yaya. Donc, ça dit, bon, moi, c'est qui est mobile andimaki. Naibite soyi asala ki on sait que mobile andimaki. Non, oso comprendre te. Selon les dires des gens. Mobile et Sandra Azalarane déjà impudique. Selon les dires des gens, Azane est vraiment un pasteur. Oh, bengango, pasteur, il y a un mot lingala qui m'échappe. Sangobi. Pasteur, ils aiment bien coucher là. Il y a un nom là qui me zappe. Pasteur Wana alinga komona moi cité. En plus, Aza munokoza na idée. Moi, mutumo zo yemba na église na ye. Yaza pasteur mora zalara munoko so bandi ko finga, tu n'as pas l'idée. Pasteur Kindumbiste. Te ya mola. Bana TikTok balobela kango balobela mingi les femmes de TikTok. Yamagogo. Et voilà. Les pasteurs comme ça. Et ils le mot là. Le mot que tu as dit là. C'est quoi? Ah là là, je peux pas. Non, je peux pas. Les pasteurs, voilà. Il y a vraiment. En plus, Nalonda qui live moko boye, na moni mosmo bazoloba, le monsieur finga à Sandra. Vous avez tout côté, basi nanga nyos na bima baza pembe baliko na kitoko, tu n'es pas belle. Tu peux pas dire c'est une femme que tu as épousée. C'est pas normal. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas dire que je refuse, je ne veux plus d'elle parce qu'elle a fait 2 enfants autistes. Quoi? Tu ne peux pas se permettre de faire de dire des choses. Oui. Là, lundi, on a live. C'est un bon bien, hein? Ouais. Surtout Batoba Fingarabana. Ouais, mais bien. Après, normalement, en tant que pasteur, il est censé à gérer son couple. Quand on se marie, et essaie un peu de gérer. Quand on se marie, ça veut dire que j'accepte de vivre avec toi. En plus, nous avons mon salle en Zambie. Nous avons un Saint-Esprit. Dans le coco couché les bandati. Parce que nous avons un Saint-Esprit. Et là, ce que ils ont bon, ma biso na pasteur wana. Bon, sambe la ranzambe nini. Voilà. Saint-Esprit azaka wapi. On l'a dit, vous n'avez pas pantalon. On met rapé shinda baba ndenge nini. Pasteur Abuzoba. On a dit que pantalon de marée voiture. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tu vois, je vois surtout ma prophète. Mon Dieu. Oh. Ma prophète. Combien de prophètes m'ont dit que Dieu m'a dit, maman prophétesse, je vois un grand homme devant vous. C'est un serviteur de Dieu. C'est le monde en a dit. Grand homme, Oyemoko. Ah, Yemoko. Ah, ok. Je vois un serviteur de Dieu devant vous. Oh mère, vous êtes très belle. Il faut que madame Nanga, moi, je suis okufa kala mingi te. Ah, baluba bongo.
Mosusu maman prophétesse. Dimando koza noka deuxième nanga ngasiko na biya ya soza poso bima posa tika no. Habite que yoko meme ko yungo la e. Tika na yo. Ko tamiser. Siko na za deuxième na yo. Au Italie. Donc quitter un peu ces sentiments pasteur Azam ou saint. Toutes les femmes au batala papi gagne ba maman ba Olanda biso na ba TikTok. Bobi maintenant na ba bulle na bino tozalaka ba sainte tozalaka basi tozalaka mibali na ndako na biso pe to bundaka to swanaka to yindisaka donc c'est pas la peine basala nzambe bazaba to asaka na ngolu mkie oyo nzamba pesa biso soza molimo santu tu vas essayer un peu de faire les choses convenablement selon l'esprit. Et ma bémon, non, je peux pas faire ça parce que je prêche. Mais est-ce que bango bena lati bena me accueilli? Saint-Esprit tikakala. raté. Donc, avant d'aller à l'église, regarde qui est ton pasteur. Demandez c'est qui l'état d'âme de mon pasteur. Mais les lois européens, tout bête dans le solan, les lois européens, ça, comme peut comme ça, tout le monde mingi au monde à moi si, tout le monde boyé. Amoni comme tout le monde a TikTok, bazo, et puis makamoka kindoki. Namoni bakangayo, namoni. Oh papa localise moi. Est-ce que vraiment tu vas comprendre des choses non, ezanini, omoni biso africain. Précisément ba congolais. Non, pardon, partout parce que je suis un peu invité partout. N'a remarqué eza biso nyonso tout africain. Tozani lo moko pardon, tenga ko ka kindoki te. Ngapi na ko sa ngona TikTok. Na sei ka ne bat boye belé TikTok. Belé. Tout monde mati. Mère, maman, je vois ça. Dieu m'a dit tu es comme ça. Donc, Sobika, Dieu m'a dit tu es comme ça. Bah, tu vas comprendre. On négocie, on a négocié. J'ai un prophète qui me dit n'a pas de tactique pour na TikTok. So matin à live. Ou tu nous sautes dans la première bongo. Ou tu vas à prendre ma balle. Par exemple, ma kobota, ba voyage, ma problème je vois quelqu'un qui est ici, il a un problème du mariage. Dieu a dit, Kuna, tu vas voyager, je vois tu as une maladie incurable, tu veux enfanter, tu n'enfantes pas. Et ça stratégie à TikTok. Clignotage quoi. Le monsieur m'avait dit si tu veux, ne viens pas sur. Tu fais des détresses. Oui, avant na TikTok, je prêchais plus et je faisais la prière. Non, maman Esther, il y a rien à prophétie. Et puis qu'il y a ba fille belle boy comme bala. Oh mobala aza susuti a tikyo, a comme na moi si mususu, yo yako beta kaka. Tu es là, ton mari t'a déjà quitté, il est parti, il va revenir. Si tu es là, écris-moi. Donc, pas Nini. Ah, c'est de moi qui parle. Tu vois, les femmes vont commencer. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, on ne blague pas avec Dieu. Mais le couteau là-bas. Basaka Nzambe. Basaka Nzambe. Tu as moni, Nzambe se poser bon. Peine de sauver. Tout le monde te aboué et continuer. Après avoir continué, Nzamba ko exposer, bon, après ça sera quoi? Ça sera la mort. Dieu va commencer à frapper les serviteurs de Dieu. Il y a Afrique, Kinshasa, Gabon, Côte d'Ivoire, partout. Dieu va les exposer. Les serviteurs de Dieu ont échoué. Bango nyonso ba aventurier. Il y en a un là qui nous a fait un peu alinga sala biso yem tayebi. À ça, comme moi je ne le connaissais pas. Kakenza Albert, tu connais, non? Il est passé chez tes confrères. Alors, il est venu faire sa pub pour nous aller veiller, la retraite. C'est tout à fait logique. La moi, Esther. Jamais. Aïe, Siko. Aïe, Lobi. Moi, en tant que serviteur de Dieu, prophète, je prends le monde entier de moi. Je dis ça en qualité d'un prophète. Nanga ne quittera pas. Il ne va pas avancer. Il ne va pas avancer, il ne quittera pas. Gomani Bukavu. Ouvrir, vous mettez déjà ouvrir. Soyez comme ça qui président a sénité. Tu as quoi avancer. Ceux qui avancent, tu mourras. Et, est-ce que tout ça dans le monde à bisounours. Ça me parle à la raté.
ouvrir quoi raté et quoi. Tu vois, non? Ah, ma vidéo, non, mon moi. En tant que serviteur, on ne peut jamais venir maudire quelqu'un. Une personne en plus, la personne là, spirituellement, est attachée avec Dieu. C'est pas quelqu'un qui marche. Non. Mutuana loboko nzambe ezaka na sima na ye. OK. Yo siko tongo zo yana ba prophétie na obima na poisa pona nini parce que nzamba omona ngoti. Prophétie no ebeti lokuta. Ye mutazala ka faiseur ya ba grand homme akomisa bato ba roi akomisa bato ba nzambe apesa bato ba poste na seni azana ba kokote azana ba neveu aso ba neveu na ye atiat donc yo bonza bola mwana ke ceux qui n'ont qu'un monsieur Nanga ce sont des aventuriers donc nazo ebati est-ce que ça troisième âge aza Alzheimer tous en a pas problème nazo comprendre qu'est-ce qui leur arrive au Congo hein ba pasteur moko bizarre donc elo moka il faut le basiko et quoi ici voilà maman Esther maman prophétesse toi que pour aussi dire ça. OK. Message nous lancé na batu oyo baza toujours na makanisa ko kendaka ba église et puis message nous lancé na batu oyo baza ko kana ba kende veiller le 31 décembre. Maloba pana. En tout cas veiller le 31 décembre ce que yebi que aux en la révélation de ton pasteur qu'il est dans le vrai. Va prier ton Dieu. Mais si tu n'as pas la révélation d'un pasteur, reste chez toi. Tika bana malili pesa toi le 31 bientôt malili. Reste chez toi. Ce n'est pas la peine d'aller dans une église où tu ne comprends rien. Il faut regarder quand tu vas dans une église. Il faut regarder, j'ai fait 10 ans dans cette église. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans cette église? Si tu ne vois rien, quitte. Dieu est avec toi. Saint-Esprit fait un avis. Nous marchons avec Dieu. Reste chez toi dans ta famille. Prie le Seigneur qu'il te montre l'église Nino Okende. Ton Okende Kuna, Pesambongo. Il faut donner les offrandes. Les offrandes de la fin de l'année. Les appels de fonds. Au Pesa combien, au Zoa combien. Il faut réfléchir. Il faut renouveler votre intelligence. Chaque année, il faut faire un bilan. Pasteur Royo, Azandengenin, état d'âme, Azandengenin, n'a continué ton avandanan. Reste chez toi. Moi, toutes les personnes au Balanda Kangane, ça va. Donc, maman, tout dans état d'âme, Jérémie 33:3. Tout na. Soro tout le monde qui a convaincu Yaka. Entourage n'a rien surtout ceinture n'a rien mobimba. Bokende nanu, sozu révélation yé, sozu révélation non, ok, tout ça la bien. Tu vois, nga senga dimte. Je demande pas la dîme. Là, je vais faire une convention, là. Moi, je ne demande pas la dîme. Puis, son goto. La dîme, eza via moutou. Dîme, eza mbongo makila moutou. Une fois, il y a une maman qui est venue me donner sa dîme, tout au début de mon ministère. Na santa liboko nanga kilo. Nebi, oh, eza via moutou. Oh, eza via moutou. Ndalina kosaye. Oh, eza via moutou. Escroquerie. Eza via moutou. Dîme, eza bien te. Dîme, nem c'est non. Donne-moi, nem c'est allô, maman. Donne-moi une offrande, hein, c'est logique. Viens récupérer ta dîme. Je ne prends pas la dîme. Dieu m'a dit ne jamais prendre la dîme. C'est battu à biso ma belle, hein? Dieu, oh, mon tabet, ne prends jamais la dîme, Esther. Dîme, ne prends jamais la dîme. Bah, oh, bazarnanga, bah, commenter. Voilà. So, lingo, siko, n'a pas ça, bon, commenter. Depuis sa dîme, aux oies combien? Et là, on y peut changer la vie. Et là, on y peut changer la vie. Depuis au salaire appel de fonds, paye ça 100 €, paye ça 200, babandana 1000, bakiti, nous avons comment 5000, 10 000. Pourquoi escroquer bananzambe? Makasi ndingwana. Pourquoi kokosa bananzambe? Bananzambe si balembi. Bien. Moutaza na maladie, asa peut-être na cancer, baebisi que c'est fini aux kufa. Senganzambe Saint-Esprit, pesanga don a guérison na tia maboko moto ana bika, maman solingo bika, zamba lobi, pesa lopango, pesa voiture.
Voilà, le basso que ça n'est pas aussi ça. Oui, le basso qu'on a bossé, il y a le baboué. Message n'a pas qui, sinon le bon on peut déjà non le bango. Après le départ de M. Félix Tshisekedi voilà, le message non, le message non. Après le départ de M. Félix Tshilombo, le président sortant, nous aurons en RDC les massacres de Balouba de Kassai. Ça va arriver, ça arrive tout droit devant nous. Je ne fais que le répéter. Aux Amoulouba, Balbaramoulouba to Louba, les attributs Louba to Balouba. On peut comprendre bien parce qu'elle n'a comprendre. Après le départ de Félix, en RDC, Torozala n'a problème. Les Balouba seront massacrés. Oh! Oui. Gomo nango. Nandeni. Namonaki bazo beta Balouba. Mais faut se rendre nzamba longola mawane kitana makambo. Bazo mona Balouba, bazo beta Balouba. Donc comme que le la guerre, Balouba bazala qui massacré non mona ngo trop de fois. Oui, j'ai vu ça na mona ngo trop même les Balouba congolais. Oui, na boité les Balouba de Kassai et je me demandais mais c'est les Balouba, j'entends Balouba de Kassai. On m'avait dit Balouba, tu m'as dit Louba de Kassai. Donc la tribu Louba de Kassai, Balouba ou Kassai. Voilà la révélation Yozwaki. On a Zwaki. Sinon le bon on peut déjà 2 ou 3 fois et ça se répète. J'ai pas prié pour ça. Je sais pas, j'ai pas prié pour ça. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai eu la révélation, j'ai pas prié pour ça. Mais il faut prier, vous attendre prier pour nous. Vous attendez. Ouais, le Balouba de Kassai. Donc Moulouba nyosoto yebi que osambela nzambe te zala na conscience ya obonde la nzambe parce que makambo ya après départ à Félix bomo na makambo na bino. Moi ba vidéo o bo tchango na ba favori na bino parce que koya dès que Félix va partir les Balouba ça sera un peuple moko vraiment bozala na souffrance. Ils seront rejetés par la nation congolaise. Bon boyaka bango. Et ça m'a bon te pardon. Et là, on a monaki yangoana, totika ki bomoko, mais on a monaki oezoya devant nous. Quelques temps après le départ, parce que Félix est en train de partir, et je suis en train de le répéter. Congolais, Congolaises, restent concentrés. L'année prochaine, les choses vont beaucoup bouger. Donc, Yebaka et Lokonini, Olingi Ponamboka Nayo, tous à la concentrer. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Merci, Nabandeko Bolandi Bisso. Partout, je crois que notre prophétesse, Maman Nabiso Esther, tu continuer encore Koyambaye, pour y azami Koyazamba prophétie Makasi. D'ici là, botika malam. So côté mon émission, me kaka ko partager. Merci à Bandeko Nyoso bo peseki biso matoyi. Tukutani bongo mbalasima. Allez, tolobe la vie. Bye bye. Ça va plat toujours vie tu as pleuré ça et 25 kilos de la vie toujours voilà tout ça na Ophelina tout tika biloko bozomona tout tika bana biso bofela toujours tout le la vie on a chose à vie à battre toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat
sucre ezobima damas. Oba soso kita, soso akarte kita. Miguel Tolo de la vie, toujours en forme. Tuna mwa 2 mituna tuna ba osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ngai fatigué na yaki pe pona sala mwa action ndenge ezalaka. Alors aweleka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde kotutisama ndenge wana. siko bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango. Mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu omona ingratitude eza omona epa na bango mingi kolobela biso n'importe quoi. Ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato oyo soki ke nzambe akuti bango mitema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque de tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama tozwa boyo opesa batravailleur nde tozobeta na façon. Ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu. Est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci. Kasi poto gagner ta mon ke na pas maman na mama ko na boni le voir. D'accord merci. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça maman.
Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na finna na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté au kutana nango. En fait, ngana za na l'association. Et puis, dans une chaîne YouTube où tu bengi tout le Belavi, le partout. Atamité à Malam pe bazali ou peut-être que l'ingapé va participer na projet où ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors, bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abino pour yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azali te. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Uzali azali te. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Auta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobi te ozwa na balibanda abana musisika bakuuta oyebi te ekosi ba problème. Nde bana bautaka maboka ya leta 24 commune. Nayaka na bango bamusi ba policier balakota bango na butu bamusi bapara balemi abana bafiki kotika maboka ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama afana pande na sali siko nasali 31 ans amusaro Ya koboko la kabana. koboko la kabana Likantia ngozo kengo. bon nza yote kapa nzambe oto sengaka nzambe pe apesaka o ngai na mana nazaki pa Maria kwasi ya soda na ngai capitaine na lobaka na biso ki ngana mobana nga nzambe akabuli biso jamais na bana mamu na sala nzambe tangu mpe tokoyo okabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala na kosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 ao mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandaka wana bana toyo bayese oyo bayote nazaki lokate na bizana sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kobanda na bana balokatere boye na kokatela kolopa mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama azala mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana sombela sika atopande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosunga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na buti
nazo kobokola bango kwa bana nga na bote. Mais bato ebele bakizaka na kati to mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge. Bon na bana yebiso ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na prière mpe nakamaka bango kana kati ya prière ata mwana yo bote elolo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamosi basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe ok nabalisa mpe mosu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite. Félicitations. Merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano ntete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yalu mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa loba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana atuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci mama moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato ya mitema malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki kozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misusu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama
bakobenga biso et puis tokomema bango awa. Je pense que ça n'est pas possible. Ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badepute eza makasi bana na bino bandulete na bino baleka bino baza na badepute soko nda bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakomi malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna lobengeni nde susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke nabala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai nabi na nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bakrimine te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po eko akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino eza mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elle est nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuzuluka Amen. Ouais.
Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Yo na moni okambi prière. Yo kombo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui bisouté. Bon melia. Ah le grandé ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Vous avez un combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe ni pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bien bato yemi akoleka. Nzamba pambola bango bakse bango akoleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo meto ya Jean maboko. Mwana mwasi moko to ane besoin poto si sakasi. Mwana mwasi moko kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombo nani? Hein? Lina, oza ambula combien? Oza ambula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka. Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Poni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi Lina obi, websa nzambe, jour koma mutamunene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière na. Bobete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na kapete. Respect boto sabato bazali liboso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. Voilà prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.